Nous sommes à posséder. Qui met le kaluka qui pète un kaya la poste n'est que chef. Écoute boy. Qui chef quoi? N'a pas chance de non n'a pas chance de comme no boy ndeni azara da chef. Azaye pas azalaka. Alinga za sko cop ne azwa. Olubi azalaka. Mais ce que tu as gouvernement mon soso et que mon soso nazana. Tu as so biso yesu na biso. Tu as la biso na. Mais non donc c'est ça qui moningai na respectable tout. OK. Mais dans na rolinga pété muta salé comment on peut-être na ba YouTube bani wale kana bimisho zo ba n'importe quoi pour na kumba chance de. So boze bele po na lo bagayo c'est que yo po ataka kina ba ndenge mo. Te ataka alo ba kumba na po na leki. C'est normal. Ah oui. Ah bon là ndawe que ba commentaire aux allez. Est-ce que boyo ko yo leki just dire. Ah mais leki c'est normal. Moussa leki na bien. Yo obamba mutu obamba nzete. Vous comprenez nzete moni mbuma ite le bamba on libanga. Peu quoi osanya oliati. Mais le kozala ngo ite la te bamba libanga ndene. Donc olobela mutu kaka ce qui monike azaneti mutu wana donc na mo kwa ni singana. Enda zaba. Wangu muzima. Mina kupatia monstre d'amour. Mina gonjo sana. Mina gonjo sana. Mina lia alafu musi. Eske na kobika sakina moni yote. Ya kotala nani ayaki envers moninga nani ayaki moninga on créa polémique yo kasko Félix choisit quoi Aza vie à Fabregas. Tu comprends? Tout comme Fabregas a local, tout comme bien que Fabregas, mais le col a invité na kati ya concert wana les 12. Ah OK. Yango basola qui entre bango mi balé, de ba se mettre d'accord non avant to mettre concert oyo, tout ça la idée mo moi tout ça fitting moi j'ai. Bango mi balé ça idée mouta qui envers moninga te. Mais président a invité hier na stade. Mais na idée au sala générique voilà comme on TikTok. Bango balé ba se mettre d'accord te tout ça la relo comme beaucoup na. Et ça. Voilà. Il maestro pe kuna zana batu na iboko sangisa ba musicien ba danseuse et zandeni. Yango surprise za siko makasi place wana. Mon pas komi wana. Disco elenga featuring siko yango wana. Batu ba ko découvrir biloko moko ya bien za na kati na yebisio. Tala ba gêner ke bima mais ce que ya marque non ne beta maté wana eso sincèrement. Marque ya gêner ke oyo TikTok oyo salema. Non ne beta maté. Pour ezala ba idée moko salemi wana donc ba kisika moko bo salemi wana. OK na likolo. Biso ke na likolo c'est. La ngala ko adresser na ye que au moni chance de za soda ngana zala ka carré. Ya ko mi kum c'était ba limbisa ngala nga mabete so na mabeba limbisa. C'est ozali fo koloba. Ngala za musicien na carré. Na musicien na yemba ka bien. Na za bien, na bi na ka bien. Et puis nazali na lobaka pe mabete na finga batuti mais na expliquer pe mutu bien. Tu comprends donc musicien dans carré. Tu dois intimider nga pe na ndenge ya soki ya musique azati. Ngala yeba na batu nyonso ozoko mutu tu ko tia mikoto oyemba. O mutu apa loba ke no so toke soki quelque part soki so na commune ni wala ba tie so micro donc ntango na mitoyeba yawa. Ah mais juste ndena. Oh. Ah mais oui. Oh. Mais mutu za na awati. Koza wapi? Oh, mais na mona qui retourne bango bazonga ki na chipoite. Te, tipo na zonga ki ye alinga on etia zonga mais ba ici. Alinga ndeni to mona ka ya. Na mouvement na e. Mouvement wapi? Parce que l'orchestre. Quand orchestre c'était. Pour orchestre ba mission bango tous ça na kiti wapi. Oh, ayaki na mission na kata petit. Oh, mais ngala biso na bango no ngala na mona ba mission mo ba osa te ça. Oh, to biso. Tu vas dire ça. Tu pas orchestre so orchestre na biso comme orchestre on est. Tu pas mission na mo ya kala just dini. Bon. Na ba osa te ça miso bozana bango. Tozana bon, mais tala ngalo ba mambo solo nga ko sa te. Tozana bango. C'est bon. Ngala na pembe bo. Internet ba idée. Allez chez l'orchestre na ya. Zazawa. Guitariste ni mso. Et puis ba mso baza déjà ba na liste bazoya. Bazoya. Donc, on a le soutien. Mais le réseau n'est pas le réseau. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani. Ma copine, au moins quand on s'abonne, on a ton Georges. Akaba Timukenda. Akota comme un signal de ta chambre. Na compte on se distrait dans notre tomtolingate. Greatness Congo TV. Ma gang, ma film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement à
Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le rôle à rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad, pas film, pas émission. Biloka Bouzoba, na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Belle. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Salut chers internautes, amoureux et bonne musique, amoureux et Greatness Congo TV bino ba s'abonner massivement borataka news na bisote borataka ba info kitoko auto pesa rabinote na kati ya Greatness Congo TV o ekuma marabongo na le boss suprême et puis na pesi ba dédicace be na batu nyonso o balinga ka chaîne na biso o ba s'abonner massivement boza ebele Londres, Paris, partout dans le monde oyo bo hesitarate na roya na Rolanda d'information nyonso auto pesa rabino à travers votre humble servante Sarah Mandoum, la cadette de la presse que je suis. Nazara toujours wana pona ko lobe la culture ya mboka pona ko lobe la musique na biso ya Congo. Comment ils ont évolué, bah news les alinini, bah information c'est que ni auto livre rabino tout le jour. Alors là auto kiti bongo na limité et pas y puis Félix choisir quoi à répéter ka to make un peu trop zoa. Toujours lobe la mam na ye lelo, toujours lobe la concert na ye ya il y a martyr auto ebi bongo mais c'est Google a signé bongo stade de martyr to bien ranzonga ma famille a kobete la biso yango le 12 août. Alors tout ça bongo na Champs-Élysées kanda o za bongo moko ya cultivé na kata culture pays a umeli vraiment makasi pemene ya yemoko papa Google mais c'est Google on a bien quand l'intelligence dans le sang Félix Oazé quoi. Alors to sur la naie tout ce qui concerne le stade de Marteau Betango naie en dehors de ça tout comme on appelle le maestro Fabregas ayaki bongo ko sala ko annoncer biso que bientôt là azo sala générique moko na Félix Oazé quoi au nom de TikTok. Alors tout sur là vraiment parce que nous souhaitons les cas culturels pays to rebeta ensemble et on a chance de les écanda on a envie bongo bonjour. Bonjour Sarah, bonjour Nabatu nyonso excusez-moi bala nangai batu balinga la bonne musique et puis ba cultiver nyonso bala na Champs-Élysées moi la Moussa na bango chanteur na bango musicien préféré na bango en tout cas na pesi bango ba mboti belé quoi. Alors boni mouvement boni préparatif via Stade de Martyr. Oui, mouvement vraiment très posé, très pépélé. D'ailleurs, quand on est beaucoup en pleine répétition, on répéter dans la bimi, talara pour couper sa message, la cultiver message, la bonne musique, programme nabiso. Donc tout ça très pépélé, mouvement qui toko, yomozomo n'a rien à dire. Donc tout ça bien mikolo, boulot kaka. Il faut tokonda. Mikolo zara tokonda kaka. Oh, pour spectacle ça la bien. Na so martyr wana, eza blagité. Donc ça jour moro boyo o que no culture na biso, musique na biso, to pesa mo valeur. Les jours voilà, yango. Alors besoin préparer biso nini parce que to ebi derrière qui côté ko to danse culturel pays vidéo abini sara biso ba pa ya makasi. Alors exclusivité nini boko même la biso journée wana. En tout cas, jour wana nakoba pour la première fois. Comment ni culturel pays vie batu ba yebi martyr kawana. Tout ça là événement to kutana ba orchestre ba francophonie le kawana ba makambo belé to beta ensemble na musique nyonso batu ba mona niveau ya culture pays batu ba mona
niveau au travail qui tira payer ça là na boss na biso Anzelo mikoto bengi Anzelo Félix Oaseko donc des fois donc il aurait to bombi surprise ça qui jour wala va comprendre ce que spectacle au tout ça là en live Michael Jackson à la Congo des fois non c'est ça qui spectacle que ça vraiment kitoko pour tous attendre tout attend il y a travailler pour n'importe quel micro photo conda micro de photo conda donc pour public base oyo to préparer fin du monde bah on spectacle à la fin du monde tara na bika fin du monde donc il va qui makambo bien ba omona donc nyonso to mona pamba wana ndi koleka fin du monde vraiment la fin du monde jour voilà alors to ebi na Martin Ndenge Zalaka fallait esengaka artiste ateka ba mission na ye ateka bango parce que belé pe ba mona to tout la bandia to mona remso ba mission ozi quoi to ba comprendre ba motin to ba o te peut-être ba mona na ba TV mais de vie bo ba bibino vraiment te alors journée on est journée o artiste belé ba teka ba mission na bango siko bino moko na kati ya mouvement ya bovandaka et moko zo mi lobela parce que o teka nga na ilo nini peut-être na evre nini na ilo nini o dena sana kata culture o ba o tekelo na journée wana en tout cas pour na Champs-Élysées mission na bango. Donc, président Langazan la babilo rebelle au tekelanga pour bandanga la côté orchestre na sala ba vocal ba vocal et puis ba vocal ni la valeur banzimbo donc ça ba vocal rebelle donc martyr wana donc ezaku 20% ya biloko nanga ndia représenter nga ebele ku etika pour tema spectacle za munene mais na ndenge ya chant azwaka 20% pour babilo rebelle na sala et puis en plus ce que vous avez battu dans sala acoustique la belle époque. Ouais, tout le monde acoustique au sala qui a osangisa ba vocal moi belé nyonso. Donc nazana ba biloko, nazana ba evre. Nana ba vocal a mikiete loka ba tumususu mo vocal mo rabo sala neti mo neti. Non, nazana ba biloko oyo ke non ba vocal belé na sala ngo acoustique. Ba to mona. Donc nazana biloko oyo présent à représenter nga en tout cas ba to ba oseke. Alors vocal nini oyo o mon apena que so sali yango na martyr et la Moussabato qui Champs-Élysées na yo vraiment. Ils ont belé maintenant Sarah mon extrait. Roango muzima mina kupatia monstre d'amour mina liang mina gonjo sana mina liang mina gonjo sana mina liang alafu musi. Est-ce que na kobika sakina moni yote? Est-ce que na kobika sakina moni yote? Richard Lukombo, nene ndiambwana. Chéri mosonga ngende kanganzo. Bami bike ibalo na kingolongolo. Frank Sumahili, ame ibalo vena munu mekwenda na yao. Na boala na bao. Na ebisio, babilo rezali. Donc on a yimba awa donc pardon kata. Donc ils étaient belés donc belé va découvrir. Alors on a eu qui ça du plaisir na mettre Douglas autorité rapproché ya Félix Oaseko qu'on a pesi au beauté mais toi ya mbarabi surtout ya vraiment gentil mingi na biso ba après surtout ya koluka bino pour na ba émission. Alors naïba Tolanda Félix Oaseko une fois na sortie médiatique na imoko aloba que non bateau baza pembe na ye bazo produire te. Naibité yo to mona acoustique na yo mais RV attend que bozo producteur et puis attend qui parmi bateau attend qui tu étais là na bateau attend qui ba combo parce que yo moko remoni que na salle acoustique mais ve attend que non producteur et ça là on est bon loko merci pour la question na yo là loko nga change de na koloba moni loko attaque papa soit za na bana les amis na ba famille hein au mona papa souvent soit zo tomboke la bana ils a toujours pour la bonne marche ya bana wala ke bakende ka liboso ayebi ke to sala ba bilo bien ayebi peut-être bato bazana ba kala ne bando sabe forte mais biso batalelo to nous sabe fort et puis na ba to zala kala na biso lelo parce ba yebi ki tira puis bande banda ti lelo ba gêner ke betama bilo bien salima et puis zo kontika au salima fimbu yango wana mon kil mobimba ba rien à dire non ezani ni ngala ko ba ezaki attaque parents a poussa toujours bana ayebi na ke moi no na makasi mais so na ndimie ke moni yo
wa makasi fort et tu mutu makasi. Il faut la pousser quand même c'est que non té moi les premiers dans les premiers non on ça la surprise. Donc il a fait ça au lobara que tout ça la surprise pour na ezala bien mais ayebi que tu vas guérir, tu vas soldat tout ça ça bien et puis to betara biloko au mokili ndima. Donc oui nandima on naza parmi makambwana lobaki mais en soi nayebi que début ko balinga la bonne musique ba cultiver ba bi que Champs-Élysées à sala acoustique à sala ba vocal bien à travailler aka Yomoko yebi ozomona donc eza juste kaka nga aloba ngo donc présent aloba ki on a un sens qui ba tozo na sens mususu mabe mais biso tozo na sens qui ya possible biso kaka ki on va maximiser sous fort voilà tout ça sous kaka ben fort quoi mais ayebi ki ba petit ne ba soldat des gars ayebi ne alors tout le monde a ba mouvement mususu ba sala ka ba album ba bi ke no album eza album ya ba musicien album ya groupe mutamta luka création est-ce que bino soki bozo peut-être bozo est vrai. C'est parce qu'il y a mon copain faire de ça mais c'est pas ton année. Non non, il a bon côté. Moni album ninge salimara. Et salimara pe il banzembu ya présent na banzembu na biso ba mission. OK. Bon, ndenge système to comme mikolo yo. Et là ce makambo album te ba 15 titres, 20 titres. Non, makambo na eza souté. Yemo ka loba makambo na bu puis mikolo ka single. O salinzemu na o ibimi, sala ngo affiche. Maman est na marché. Bon ça les clips maman est bimi. Donc il a sauté makambo album ce qui va venir et c'est sauté maman est là. Vous comprenez? Donc ningi za boy nga ko signer titre non présent dans sala nzembo na nga ba to signer titre bien ça affiche ba nini clip pesa le mito côté studio bon rebimi. Est-ce que bibi bimi ça rate pour na nini papa? Non au moins des années au moins biso ba musicien. Ba Evre Zali. Le ko nga Champs-Élysées za bona ba Evre. Na sala acoustique voilà la belle époque na ça ska ba vocal nanga. Bosco mutabo ya 5 avocats c'est là 3 minutes 30 c'est combien boso mna ba sko nzemu na combien de nzemu na zanango no premier ça ya bat oyo ya koyembela OK donc ba mécène bazate donc ba cause année ni ba mususu peut-être alinga oyembela ya nyongo donc musique peut senga bon musique ça il faut encourager artiste OK à Evre Zali oui mais erazo yembela OK non faut moi au solo là des années mabete au solo li quand même oyembeli mutu to yebi nzembu lelo so mutu mais c'est titre à titre pardon à titre et donc là ça qui a cela qui na mutu wana ba yokani nzembu bimi ozomona ngala ko yembela jamais mutu nzembu ya nyongo ezala raté obi kezala ba mususu pe au côté plan studio to lati casque amonio au studio ah ben mon frère en tout cas bokanga mon frère bokanga oui nakuboka ozande konanga nakuboka ozaki mu famille nanga mais en retour voilà musa nanga siko na sala ka ngina bibara wana est-ce que nakuboka yo ofili oui nakoyemba yo ofili mais promotion c'est mandeni promotion zambongo Congo ba lelo na Congo tout ça promotion faut ba chaîne TV ba luka mbongo ba chaîne no mola ba register luka na yebisi yo mbongo siko ngai na sala ko na boki ka ya ofili oui c'est bien mais siko a retour faire ça sur promotion ya Evre nanga et comme siko kaka nga moko fona bimisa suba mbongo ya promotion na ezala bongo te donc ba Evre Zali mais batunde oyo ba tia mbongo la bango anje pour Evre na bima nde basati le président ninga zaboye azana ye mabete asa biso banzembo to travailler kaka ezala kaka na kati ya boîte le so mutamona na ye banzembo ebima nango ebeta malango vous comprenez et puis album metero le ka ba message musu ba tia ba titre à part kanga na tchekite pour mutu to sola ki ne ka makambo na yeso yani on bien et comme na katikati o te Champs-Élysées moni tout tika là nous tous allons mukolo se préparer oui ngana za artiste et on a ça dans la belle époque acoustique pour pas comprendre que té niveau ezali to boule to na sali na petit studio na sali clip et là ça que nga moko na nga mona na volontaire sala Evre nanga mais si ko so mutu aza ko accompagner nga na Evre wana et vous appelez kitoko na yembela voilà alors na bateau sikoyo ba mona ka herbozo Evre te c'est que boza ba faux chanteur message no ko pesa ba donc nga na ko loba boyo moni ba cultiver nyoso moni kitira pays vie pour kota na kati ya kitira pays vie au bêta et puis non tout le monde boss na biso fait choisir quoi wa bima la Congo aibana asala kumbo
ozomona donc ezalaki po azalaki musicien puis biso tozaboye toba musicien toba artiste ba œuvre ezali ozo comprendre ba œuvre ezali mais problème ezanini ba tout ce qu'on va confondre que le long des qui tira pe ndenge zabone président lobaki wana donc ba petit baza ba fenea ba petit baza ba nzembuté na epsua est-ce que ngap mande zabo chance na kozanga nzembu oui car ngam vi na ngeza musique donc attaque musicien et donc soda donc ça vocal soda oya keina etumba bosali ya yeba munition ako défendre mboka ndenge nini Pascal Mabiala le seigneur de l'univers il est dans loin le quoi ni soda au kene guerre bosani chargeur na mais soda ngata ki artiste naza inspiration ezana nazali nazana banzembu nazana makambo tout donc bato za ngo tranquille ezate ke zangi donc tozana ba œuvre mais problème ezani ba tout skonde bazo koka ko sola tina biso ete bazo banga telika kitira pays vi talika ra Félix Oise quoi donc c'est pas mon côté makambo ezate peut-être nzembo ni MC ko beta te bato bakoyoka ngote bon parce que non sera pas football luka boboye ba pourquoi bato bazo boya pourquoi ba message ba linga nyongo tandis que ba message on a rane ba kina ba kezo so pesa ambo bon to ba nyongo vraiment pas mais ko boya pété ça pour moni musique ezana ba stratégie lelo bato ba yebi ba grand ebele msuku ba msa ba bombe simbate mais on m'appelle na ba na benga ba petite po ko m'appelle bien te ba misa misiko yo et ba jeune leader mususu ba bimi bo OK pe bien asali pe lo ne simbi est-ce que ce ko rolo baba vi on a ninga beti ba ne simbi te ko ba ki no ye a fouté bien azana everything no ezali kambu ya makambu moni biso ki tira pe vi batu nde ba faut approcher moni musique ba yoka aux 8 ans ozoki oyoki ko critiquer na musika te comprendre oko kanzembo ya mutu oki na idée ya nzembo oki makambu kala moni le tozaboya ki tira pe vi eza boss na biso fait choisir comme mais biso ba chance tozali ngala ko sa evre nanga to tino boss nanga pembeni ngata ke chance eza sali evre nanga na bimisi yango na ko tila makambo na tila mayi comprendre et que le bosso vous comprenez déjà te que pour na kitira pe yoka comment to sali babilo au pire yango ba de l'idée ba sangani bimaki tout le monde ba mise muso ka muso bango moko bazo réclamer na sali 18 ans l'orchestre mais na evraté na bimi na kina ko evre di banda so bino et le bango bino lote non kasi bo na bien na sali acoustique wana acoustique na sali na bimisi yango mais ça kana kasa kitira pe vi déjà bona ko sape album mobimba mais na zaka awa et donc epix na ngote za par rapport au solo na yo na batu na yo oyo beaucoup sola na bango donc nazana nga disposé que non bato zo boya pona na kitira pe vi banzimbe simbakate non et là peut-être bato wana bazo approcher bisoti OK mais ba o approcher biso pe bazali OK non na rolo ba nyoso te mais ba mso pe to so déjà c'est bon nazo embela bango mais ba mso pe bazana posa ba recontacter nga to ko sola na biso comprendre donc ba evre zali donc baza décider baza la poser biso ba artiste na bango to sala musala kitoko yango zomona to préparer le 12 août au événement ya munene na stade des martyrs le 12 août donc les événements moko donc on t'a raté on te pose raté on va dire moni ba stade ndenge betama ce que biso to corriger mais to démontrer que musique siko nde betana musique nde siko ekobetama vous comprenez musique ce qu'on dit bêtement ça va bien nous ska bobanga ngo omo luka ba appuyer par-ci par-là simba non appuyer ça te soutenir menga makana wa sana bien boy maestro yawa to moi watu bazolo ba fa non ça va beaucoup raté non ça va moni makambo moni kitira pe vi ba te belé ba mona on est moi charmant boy moni kitira pe vi ebima et kota na 4e génération na akota persa fan mais elle azo bali kamutse ke za mama solo moni biso to na puis moko ya mutute mais musique nezaboy et kozala accompagner bat ba koya monde zalaka aye quand même nezala beti na ye a jour à fête ouais oko inviter na mutu le bete que so inviter mutu anda sala que inviter collègue na moko boy que fête nezala récite non fête de za récite mutu aye na invitation pour accompagner fête wana OK donc ba inviter ba kozala bakoya baza ebele kutu ozomona baza ebele na kotanga pe bakombote mais bazaka ebele donc concert wana to bangi mutu te mais biso mo dia to la exemple que
tokobeta ngo le 12 août ozana tokobeta na Martyr. Si vous promotion na bino ya Martyr. Tu sais que Martyr eza bien que bosol ba ke bobeta tipo botondi ça. Oui, mais quand même population on a ça la force à Martyr. Bien que beaucoup mara combo ke bune pe bobetaka. Mais ceux qui ba bazate et le mama be. C'est que promotion nanu bo banda ngoka. Mais tout le monde a outil musika mais to ya so musika te. Non, eza pembeni. Eza pembeni. Mais on me dit mercredi le 19. OK. Il y a moi tozana conférence de presse na hôtel du Fleuve pour la sortie officielle où toujours lancé Sikoyo tout bandasco promotion il y a le 12 août na Martyr. Ah OK. Donc mercredi à tout banda pour ba panneau ko banda. Ba panneau ko mata ba fiche ko panzana to lekela ngo donc au moins ba sentir que cette fois-ci après mercredi semaine to banda wana partout on va les 12 et le bas. Donc to banda semaine prochaine to banda promotion na biso ba panneau ko mata ba ko mona na banzela ba o ba tambola ba banderole partout ba mona ke to bandisco promotion mais en attendant tout ça toujours ba promotion na biso toujours les cas toujours na ba local émission na l'équipe na beli na annoncer pe li susu vous comprendre do ça lango par-ci par là. OK. Mais ba to bazala cirque semaine to banda te to lancer Sikoyo promotion officiellement donc de to banda promotion ba to ba CP la mona ke ba za jamais décidé qui sera payé. Alors que tu as payé vite tu comme on a benabilili ya wakalate quand nebili ngo etambolaka to moni maestro Fabregas na mais c'est Google ensemble la préparatif moko ya générique na ebité yé maestro mtaye ko lokavier to eza vient bengi ba sailo moi éclaircissement na bato bazolanda bon moni na musique merci la question moni na musique lelo tout le monde esprit wana ya kotala nani ayaki envers moninga nani ayaki moni on est créé polémique yo kasko Félix tu quoi aza vie à Fabregas. OK. Tu comprends tout comme Fabregas a local tout comme hier ko local Fabregas mais le col a invité na kati ya concert wana les 12. Ah OK. Yango basola ki entre bango mibale de ba se mettre d'accord non avant to beta concert oyo tout ça la idée mo moi tout ça fitting moi j'ai bango mibale ça idée muta ki envers moninga te mais président a invité yé na stade mais na idée à osala générique voilà comme on TikTok bango bali ba se mettre d'accord te tout ça la eloko moko bopona eza voilà les années entré na ngai pe so na kota na stade tout ça la mo eloko wana ya moni ba yokanaki ba sololi ba se mettre d'accord ba ça la générique voilà TikTok donc ezate ke muto aya ki abengi normalement pe Fabregas Fabinga vient na pas na vient na ya robenga no vie yo monde tout ça peu idée pesa ki ya Fabregas ko ya générique idée ça ya Fabregas mais ko benga pour na concert ya le 12 août vient na benga ki aza invité voilà benga faut zala quand même na concert mais idée générique ça idée ya Fabregas. OK. Dois toi comprendre. Non, en tout cas c'est clair. Des besseli voilà. Alors naina parce qu'on a générique wana bosa neti ndengene. Bino déjà bobinaka, ye maestro pe kuna zana batu na eboko sangisa ba musicien, ba danseuse et zandeni. Yango surprise ça comme makasi place wana. Mon place komi wana. Disco elenga featuring siko yango wana. Batu ba ko découvrir biloko moko ya bien za na kati na yebisio. Tala ba générique bima mais ce que Marco non est bêta maté voilà ça sincèrement Marc ya générique oyo TikTok oyo salema non est bêta maté pour ils ba idée mo salemi wana donc ba kisika mo bo salemi wana OK non likolo biso ke na likolo c'est biso to zala suka na se wana mais elengezo pesa ma ya bie ba sepel ba kepa nzambe donc oui donc eza kitoko ba ko ça jamais déci et loko bien zalipo et seulement ndeni qui tira PV Bandi, Villanova, et Koti, et puisque tu sais ce que Villanova et Sangani, c'est que c'est ce que le romo et le roi la seconde va découvrir en ce que. Ce qu'on côté on a danser à Makai, ce qu'on bino koto boleki va danser Michael Jackson. On a vu des mélanges on aime bien et ça mané. La émission eza elengi moko po so déjà oui qui la nova pe bango de fater il y a mon nom le maestro abina rapé fort vous comprenez est-ce que vous dites que biso ba chaise tout ça l'équipe parce que basangane sikoyo bana ya mateti
oyo place ko créer moi polémique yango wana les deux matés to basangana vena petit na ye voilà donc yango ko to amito ko dimension ni banque na biso tu vois c'est là pour qu'il est là pour faire la bonne moni photo soutenir culture na biso ke liboso OK ozomona lelo comme ka tous les mamans va polémique faut eko masiko boye leader o asanga leader oyo basale ko moko ya bien pour musique ke liboso moi était pas polémique on peut que na ngo pas imorte toujours bozoba o ale ka boye moni ngai o ale ka boye moni boye non ya kuna imba bien te biso retourner to lokwa mikolo mutu mo azo tia mo makele na ba YouTube bani pour na ko Champs-Élysées zo comprendre ça va distraction ça va distraction mais non mais ozo comprendre mais ngala ko adresser na ye que au moni Champs-Élysées za soda ngana zala ka carré ya ko mikumisa te bato balimbisa ngala nga mabete so na mabeba limbisa te ozali fo koloba ngala za musicien na carré na musicien na yemba bien naza bien na bi na rapé bien et puis nazali na lobaka pe mabete na finga bato te mais na expliquer pe mutu bien on comprend donc musicien dans carré ndako intimider nga pe na ndenge ya soki ya musique azati ngala yeba na bato nyonso ozoko mutu tu ko tia mikoto oyemba o mutu apa loba ke no so toke soki quelque part soki so na commune ni wala boy ba tie so micro donc ntango nani toyeba yawa ah mais juste ndena mais oui mais boto za na awat koza wapi mais na mona ki retourna bango bazonga ki na chipoite te tipo ndazonga ki ye alinga oneti azonga mais ba alinga ndeni to mona ki yawa bobani ko répéter parce alinga ka zonga isimbaki te pona masolo solo ki moi bien te ngapa na comprendre te bon tellement zane mutu moi na chance te hein juste na chance te ah bon mutu so na chance te mona po je sais que tout ça dans les bons je sais qu'il y a un vrai qui tourne dans la qui tira PV ah ça bien ninga ça on a ça qui tourne rien à dire lelo oyo na koloba yango ouvertement ozomona lelo oyo qui tira PV ninga zaboyo ezana ba oyo lelo basali qui tira ezala mais o bazolo ba wana mais monstre ndaza monter bato bakenda ki bango babanzo bakenda ki bango je so bakenda ki mais qui tira PV ezala ki nango ka biso ba comment qui retourne bango bazongi et puis il est monstre d'amour alimbisa ki bango akiti motema ye mais il mutongo so alongo ne so ozomona ne peut-être mon so mutaba posséder peut-être qui me lika luka ki peut-être ngaka ya so azongela poste na ki chef ay kuti boye ki chef wa na ba chance non na ba chance des comme bo ndeni azara da chef azaye pa azalaka alinga za siko couple azwa olibi azalaka mais ce que tout ça gouvernement mososo et que mososo ndazana tout ça biso yesu na biso tout ça na biso na mais non donc c'est ça qui moningai na respecter ba tutu mais na olinga pete muta salé comme on a peut-être na ba YouTube bani wale kana bémission zo ba n'importe quoi pour na kumba chance de faut poser belle pour na lo ba yo c'est que yo po ataka kina ba ndenge mo te ataka alo ba kuma na pour na leki c'est normal ah oui bon là ndawe que ba commentaire aux allez est-ce que boyo yo ko leki just dire ah mais leki c'est normal musa leki na bien yo obamba mutu obamba nzete o comprendre nzete moni mbuma ete lo bamba libanga pe ko yo sanyo liet mais lo kozala ngo ete late obamba libanga ndene donc olobela mutu kaka ce qui monike azaneti mutu wana donc na mo ko ni singana enda za bakal na e peut-être bakal mais ngana ko zakala mutu po ya zana kitira ngana zala te OK ngape na ye na kusi na ngape pété voilà donc to ebani pété to mesana pété mais to zana izanda lokwa ngana ko loba mutu o lelo o na ko sepela il faut to beta maboko lokwa neti batoka ba junior wendo en tout cas ça leader na beta maboko lo junior wendo leader na orchestre na ya zo bunda ya ba ta kutu Luanda awa ba ke kutu Mbazangungu en tout cas junior wendo leader na pesa kembo te pesa za en tout cas babilo exemple ya bien en photo Landa to boy exemple na leader ndenge na mouvement na mouvement wapi parce que l'orchestre c'est un orchestre c'était pour orchestre ba mission ni bango toza na kitira pe ayaki na mission na kata petit mais ngala biso na bango mais ngala na mona ba mission mo ba osa te ça to biso c'est pas orchestre c'est orchestre na biso comme orchestre on est tout type mission na mo ya kala juste dini bon na ba osa te miso bozana bango toza na bon tala ngalo ba mambo solo nga ko sa te toza na bango c'est bon ngala na pembe boy internet ba idée aller chez l'orchestre na ya zaza awa guitariste ni mso et puis ba mso baza déjà ba dans la liste bazoya bazoya tiko ngana olobani donc kuna eloko za soutien eloko za ndenge ni po eloko za ti
Donc pour moi nanga la mukuse zaka ki na lingité ba sali comme Champs-Élysées. Et puis ça la bien té zomona. Ngala da respect et pas batunyoso. Mukolo soki a respecter pour respecter. Mais soyez pas respecter, peut-être nga pe no respecter ti. En vrai dire ça qui. Mais tirer on a pu retirer man au ça la bien té vu que boti mouvement moko voilà. Bon tout mouvement moko. Et ça ko bozo sali loka kombo ya yemei. Toko bandenge nini. Non, toko salir té. Ozomona. Présent à Moutamaele. Depuis toi, on fan na biso ba to benga on ba cultiver. Toujours Batamaele. Omoni air moko mutu soki peut-être à mabe il faut expliquer pays. OK. Ngai na bato ba bi Champs-Élysées na loba mingi te puis na linga ko loba ba bêtise te na TV na loba n'importe quoi te. Pourquoi bato ba yo ka wa? Bato ba yo ko c'est pas bien. Moni aza mutu moko ngana pesa ki makasi aza pesa bien. Juste bien na yembaka bien on est bien. Ça la combo bato ba yebi. Donc na ko boya ngote. Mais ceux là qui a attaqué les Champs-Élysées à wana esimba te. Tu crois que connais Lene? Photo na skoyo. Ah c'est vrai. Parce que la vérité de les karaté. Voilà. Alors Champs-Élysées de partout avant déjà martyr tu rejoins TikTok, tu robin avant tu les canards martyr. Alors un petit message à tout basolando de partout parce que tu kabwana vous en pleine répétition, tu yeux karaté les veyebi. Alors tu vas retenir nini bato basolando dans Londres, Paris, partout dans le monde à travers cette émission va retenir nini et puis moi message à Souka quelques citations en tout cas, merci, ça va quand même les longoyé, en pleine répétition boyé. En tout cas, message nangai attaque Champs-Élysées, mission abino pas cultiver, pas tout la bonne musique. Rendez-vous les 12 août. Donc, batunion so oyo, bazana batembe. Ba bi on dit matin qui tira pays vite au bête les 12. Ngala ko bino qui les 12 tozana martyr. Boya tukutana wana. Ba soyez l'ignoso. 4 coins sur Kinshasa. Boya tukutana wana. Donc événement eza moko le 12 août wana tukutana pona tous ces plans ensemble. Tout ça générique moi bien en TikTok. Bientôt là vous a servi. Donc ils ont le moyen kitoko pour la tout préparer kaka le 12 août. Donc on appelle ça merci na batu tout. Nabi qui délégation côté de partout. Nabi qui côté Goma Bukavu wana. Nazana vie nanga Papi Mbula. Nabi qui vient ko yana délégation. Alpha Kangoudi le PDG. Nabi que Canada ko kitana ka check-in. De ko ina mabe le seigneur de l'univers, Guylaine Luango. Donc yo nabi qui non bon marché côté on a bien on est funa. Donc côté on a New York nabi qui non rememelanga ba tout ba ko ya wana pour na to fêter et ça jour on a fête. To fêter le 12 août na katia martyr. Donc nabi que ba to bazolukanga toujours ba sola na ngai. Oh so mona na te, ça facile pour nous zwanga. Numéro na ngeza plus 243 89 221 8 221. Donc plus 243 89 221 8 221. Donc on peut ça merci na batu tout au balinga biso qui tira pays bobo sanati. Le 19 nan oyo ya mois avril toza na conférence de presse na hôtel de Fleuve. Donc pour na annoncer sikoyo toujours banda sur promotion pour na le 12 août. Donc rendez-vous à Moko le 12 août wana boya tokutana et ça la bien. En tout cas Sarah na merci beaucoup. Voilà. Tozala on a poto ya koyeba vraiment ndenge ni makambo kende faut vers sur la presse to yeba nende ko sala vraiment promotion parce que to kota makambo parce que promotion wana so eza ceux qui concert est reçu et la paix fierté na biso bana mboka comme concert to betara wana so les réussi et d'autant la combo kende pourquoi pas écriture pays. Alors merci beaucoup les Ekanda la libéraux des gens qui nous répétition. Alors merci beaucoup cher ami internaute va tenir sur balanda qui biso bozai belé maître Douglas autorité rapprochée de Félix quoi en tout cas maître Yambaka biso maître sur la bien la pétion bote Sikozali maître Jean-Jacques chez ISG et puis na Pesimbo na Guy Richard Malongo na Pesimbo na vrai petit enoc lukusa bambote bena batutu bazolanda biso merci na babonné au basabona massivement la chaîne Oyo Christmas à Congo TV merci na le boss suprême je vous salue merci na ba cameraman nanga bara toujours dans l'ombre on a pesi mbote sika bozali. Alors merci na batonnier so bastenara Sarah Mandoum la cadette de la presse. Je suis là et je resterai toujours là pour vous servir. Merci restez branchés toujours beau s'abonner beau rater même pas pour s'abonner parce que ba nous la sike sali koya à travers Christmas Congo TV. Bye. Balobi ya sike ye ni de ye
Greatness Congo TV. Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoyeyo na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatnet Congo TV. Otunangani, ma copine omonika ndo s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba te mukenda. Akocha ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte on se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV, bagarde ba film de la réalité. Comédie à vie de loin, s'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. N'a pas d'aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.